banda na lobaki nazo balisa ba chroniqueuse nanga émission liboso na sali mutu moko te ti sikoyo abengi bandeko mibali oyo ya poto nazoloba ya Afrique te même oza mwana mvandu rien loba yo moko ozala mvandu donc nga soki nazotia ba chroniqueuse na ngai awa ezali penza po babala libala poto ba chroniqueuse na nga bazali moins de 27 ans moins de 24 ans bazali ba chroniqueuse na nga donc fo babala awa na poto botuna te soki baza na copain ou be bana copain te nga na lobi fo babala na poto bakobala na poto pe eza pe posa na bango me bango bakokolo bango te po baza na soni baza pe na posa ya libala commission te me soki bondimi bango bozala sur et certain tango bokosolola soka sepeli na yo akokende na yo pe akoya libala poto bandeko bobukana te ba jeune ba bino nyonso bo raisonner atoza mukie ke ba chroniqueuse nanga soka za na 23 ans yo za na 23 na 20 ans kobanga te akoki pe kolinga yo soki poza mukolo na ye kobanga te akoki pe kolinga yo soki pe bokoka na mbula akoki pe kolinga yo kaka nde soko za mwasi na yebi te soki bango pe balingaka basi me bango bazoluka mibali po bazali basi toza pe na mosusu ya mobali ye pe azana posa ya mwasi bien sûr alobi yango te me lokola baza ba chroniqueur na ngai yango nga moko na décider na sala démarche oyo naza sir bokobeta poto te bandeko oyo eza deuxième vidéo bosala makasi nazotia quelques images na bango wana bomona bango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko soki nga na kosala ngo eza teke nalingi na balisa bana bato na makasi ezali nde na yebike ba chroniqueuse na nga wana soki libala ya poto mobali moko aza sérieux alingi relation sérieuse en tout cas soki makila na ye etutani na mobali na ndenge babanda kosolola na kanisa bakondima bakope oui bazana bakope na bango bazana ba chéri ça c'est vrai nalingi na kabula bango te bango nde bakoyeba tango mobali ya poto akomonana to mwasi ya poto akomonana bango nde mutu bakoyeba soki bakokontinue na ba chéri na bango to na ba copine na bango bango mutu bakoyeba menga démarche o naza kosala ezali po na relation sérieux ya ba chroniqueuse na ngai o na tie na photo na o na tie te bango tu naza na posa babala na poto oyo asepeli na bango oyo amonike akoki kosala relation sérieuse na bango en tout cas ebongi abenganga na pesa ye contact ya baboti na bango po bobanda ou bien ya bango moko soki bozobanga baboti na bango bandeko ndenge na koloba boye ezali sérieuse bazali ba chroniqueuse nanga na yebi ndenge bazali na yebi vie sentimentale na bango te me na yebi ke bazali na posa batonga vie na bango sikoyo baza kuti na tante ke bazelaka na 30 ans baza na besoin baza pe pressé te po si baleka 20 ans baleka 21 ans bazali basi bazali na mobali oyo bana basi misatu wana bana basi misatu oyo bozomona wana mibale misatu baza na Congo moko aza na Afrique du Sud mwana mobali aza na Afrique du Sud donc bazali 5 bana basi misatu
bazali ba innocente mais baza vierge te. Siko moko oyo wana ya pembe makasi alekaka na suka ya video tango esalamaka ye aza nzunzo mais ye pe azoluka libala poto epekisami te na mwasi oyo aza nzunzu meme akatelaka mibali lingala azala couple te epekisami te. Bachroniqueuse na ngai bazali wana baza na beauté bango nyonso. Chroniqueur na nga ya mobali ye pe aza na beauté mignon de la presse asala deja pa ya Grace Mbisi aza pe na mwana moko abota na copine na ye azaka na Afrique du Sud. Mwasi ni aza pa mosusu ye pa mosusu ye pe azoluka libala ya poto azoluka mwasi ya poto soki makila ekutani bobengani bobalani. Et puis nalobaki bien oya kosepela na bango ayeba mariage ekozala te. Mariage ekozala sima liboso fwa koma na poto olingi ye mbala moko bosololi bien soki esimbi biye akomi na poto. Soko akomi na poto mariage badot esalama nango kuna ndeko na kopresente soki mariage ekozala kuna ye pe ndeko na kopresente po fete esalama kuna ou bien cérémonie. Soki bolingi fete salama na poto bino kaka. Soki bolingi salama après 5 ans bino kaka. Mais oya ko sepela na chroniqueur nanga moko na chroniqueuse nanga en tout cas bosololi malamu mais yeba ko bosana te avo banda ko solola mariage ezate badot ezate eloko ezali boso voyage 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 nga papa robo na sukisiawa. Ciao. Ne batampo ils ont dérangé bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sabatu batampo ils ont tout lit on a tapé coach Gisnon aussi ça yo pas tout lit maman bolimo lobi bolimo nini bolimo oza su a to bungi na kobima na porte bolimo kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. On sert les tampons ça la bateau ah. Attends bêti 10 ans. Na yebiso solution longue monani juste no vite. Et ça produit où ils ont la tampon ba na Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina kudi fwa maman ne la joki Daniel. Na yebi sengelo. Ngamu na fait dina. Totonge na junior kocha kabananga. Siko sexanga ilindo. Nene. Omboni ngala ngala ba pona betela oli solo. Na yebi Claude Shepa ya. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.